La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bande konanga ba secret nyonso na mai Maxi Bondowe a panzi tous les secrets ya ba comédien oyo bazana nu na mulimo ya deux fois na otiki la bino to landa Maxi abinisi penza nyonso abombi elokote eza ya koinda bande konanga moto epeli na minitio na ngamba ba comédien tanto lo ba moto epeli c'est-à-dire moto epeli. Alors moi ko soit no moi nungu ekoti balobi Maxi ye abimaka kaka soki abimi ayaka kaka na babwa na bambwakela soki abimi ayaka kaka na makambu. Alors lelo makambu sukate bandeko nanga na otikela bino tolanda Maxi Bondowe na bokebi nyonso. Alors on apesi bino mbote bandeko nyonso bolandaka Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, na pesi mbote na balandi tout o bolandara biso, bonjour, bonsoir, nzamba lola pambola bino, et sika o zolanda biso, en tout cas, merci beaucoup, nzambe a pambola yo. Ndeko zuli kanisa kokota na chaîne na biso, soke zambala no ya liboso, okoti na chaîne na biso, en tout cas, toloba kaka, si c'est la première fois que vous visitez Xile Botelwa TV, partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Alors, meka ko partagez biso partout, nzambalo la ako pambola yo. Tuena likambo moko lelo o ekamusi batu likambo ba vérité e bombama ki ba vérité o e bombama o lelo ezobima. Alors bande comme sou balobi que non Maxi akomi ko bimisa ba blo musu po batia eka Maxi Bondowe azali sou na succès te asien succès Maxi kutayoka na rasute ce kazoya na mamakamsu na réseaux sociaux po batia eka kaka bande kona epe ya théâtre ba epe koloba alors na otiela bino to landa na bokebi nyonso. D'abord avant to kota nanu na mozindo ya koyoka maloba oyo Maxi alobi avant to kota na mozindo ya ko dévoiler banani o batikali na molimo deux fois na ba comédien Maxi atangi na mibali na ye eza ya koyinda bandeko. Maxi atangi na mibali na ye na monda théâtre, atangi na mibali o ya bimana bango, atangi na basi o ya bimana bango. Donc andenge zalaka na ki deux fois na bango bazalaka koto abimina mwasi, koto yo abimina mobali. Alors bobo ngama po bozo bolibo mi yoka awa na kati ya chaîne na biso boza ko mi yoka awa nga ana ko épargner mutute na koloba nga vérité na ko épargner vidéo moko te. Na ko épargner vidéo monté na la bino témoignage complet ya Maxi Boyoka. Alors bandeko nanga na pesi mbote na bandeko bolandara biso, maman la biso Madeleine Aketa de mon cœur, nzambalola pambola yo, maman langa princesse Allegria, maman Yvonne, de gros bisous à vous maman, nzambe a pambola yo asala yo bolamu. Alors na pesi mbote nanga na bandeko nyonso penza o bozala wana pona ko soutenir Xile Botelwa TV. Nzambalola pambola bino, nzambalola azala elongo na bino. Alors ndeko koti na chaîne na biso ya lelo, ndeko zolanda biso, meka ko partager biso lisolo oyo. Partage oyo eko sunga bandeko ebele. Meka ko partager le biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Donc partager le biso partout. Message oyo eko sunga penza bandeko ebele. Pona koluka komike bisa monde eza mabe. Monde eza mabe. Maxi atangi ka bata théâtre te, atangi na ba fiyo bobenga ba influenceuse ya TikTok. Alors ce qui atangi bango, c'est-à-dire ye auta na boîte, ye auti kuna, donc ye ayebi nani. Alors ti atangi na ye sans kobanga po ayebi nani o azalaka kuna, nani o aleka kuna, nani o abimela kuna, donc atangi bakombo ya batu nyonso sans kobanga na yebisi bino.
sans kobanga. Alors partagez-le biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, message oyo ekosunga bandeko ebele. Alors ndeko pokoti na chaîne na biso soki ezambala no ya liboso, en tout cas tant vous s'abonner, aimez biso vidéo et puis activez cloche de notification pour que prochainement ça toyena ba anotala yango esika nyonso oko zala. Yango monto lubaka activez toujours la cloche de notification. Sans plus tarder bandeko nanga avant to kota na sombele ya likambo tolanda pibi ya Gavke tolanda. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Wana boti kolanda pibi ya Gavke, la famille Gavke eye pour na ba solution ya ba mabota na biso. Ndeko za na problème a bana, ndeko za na problème a ko concevoir. O umeli ozobota te, age poussani 41, o komi na 65 ans, 60 ans, 70 ans, ozana besoin ya mwana, ko hésiter te, contacter kaka Gavke. Contactez kaka Gavker, en tout cas tozana ba témoignage ebele pona Gavker. Alors numéro na bango ezawana, contactez bango maladie nyonso ozobela maladie o oke na baminganga. Oke koto esimbite, oke koto esimbite, en tout cas n'hésitez pas ya ko contacter Gavker okoza solution na maladie nyonso o okoza nango. Na maladie nyonso la famille natalo mukie obiki libela. Alors n'hésitez pas vraiment à contacter Gavke ozala décité. Tokota la maman la biso ya likambo Maxi Bondowe aza comédienne moko o baninga na elelo bakomi ko accuser ye kaza comédienne moko o alukelaka toujours baninga ba problème. Pourquoi bande connaît bazo ko accuser ye bongo po Maxi aza mutu moko abongola ki mutema. Aza comédienne moko auti ko bongola motema e uti ko umela te nasi na tela ibino ba video ya Maxi na tela ibino lo lenge nini o Maxi Bondowe abongola ki motema ba video etambola ki na réseaux sociaux akoma ki na ekote ya atika ki makamnyosu ya mabe oyo ye asala kokoma na ye na poto bande ko na otikela bino ba audio ba video na otela bino na expliquer bino nanu Maxi azanani kokoma ya Maxi Bondowe na poto kokoma na ye na poto akendaka libala. Maxi na poto akendaka nde libala. Akendaka kovandela mutu te. Akendaka na ndako wa mutu te. Akendaka topo avandela mutu mobwe na ndako mutu moko songolo. Non. Maxi akendaka libala na poto. Alors libala esimbaka te bino mobwe ebikaka bandeko na biso ya théâtre nde bazalaka. Bino mo bwebi bandeko na biso ya théâtre nde bazalaka. Alors Maxi akendaki libala mais libala oyo akendaki esimbaki te. Alors akoma pe kosala ba vie na ye ayaki pe kozosoli mobali mususu akoma kosala ba vie na ye ba via lo yenge kaka nde boyebi wana. Alors eya kozwa mwa temps vie na ye pene koma kaka mbutu kende zonga to ye ko yeba makamba Maxi lisusu bien tangu Maxi aye ko kende kokunda ya nani ya Jani na kisasa comédien o Jani akufa ka ya Jani Fay to lela ebiso nyonso awa que son âme repose en paix. Ya Jani Fay o babomaki na mwasi o la brinya bomisie to lela ya Jani Fay biso nyonso. Alors la famille Maxi akendaka kuna ba makambu ebimaka tellement ebele biso ba miso tozo ba appel mama wana o adefisaka Maxi mbongo. Maxi akendaka Kongo adefaka mbongo abatu ba makambu ezalaka ebele na réseaux sociaux aboyaka kufuta nyonga batazaki pena
catégoriquement aboyi kofuta nyongo o ya defaka makambu ebimaka ebele pona Maxi na réseaux sociaux. Alors Maxi ko kende na ye Congo retour na ye azaki pe na barando na ba comédien ebele. Na ba comédien ebele bino mo boyebi bata théâtre bazaka batu mo muke rando donc azaki pe na rando na ba comédien ebele. Lelo Maxi aye ko bimisa ba kombo ya baninga, lelo Maxi aye ko loba likambu ya deux fois oye azalaka. Na ebite bandeko bozo finga bandeko ebele bazo finga mais ngana monaka mutu soka bandiko bimisa bakambu mutu soka bongoli motema eza nzambe kanda lingi mutu wana abongola motema. Eza nzambe kanda lingi mutu wana abongola motema. Eya na bato ebele ba meka abongola motema te. Eya na bato ebele batikali na ki deux fois. Ebele batikali kaka ndenge baza ba lesbienne baza ya basi bazolinga bakoma mibali bazolinga bakoma basi. Yango bomona lelo bénédiction eza mukie parce que bato ebele ba otambola malamu te. Maxi anyokwami na vie. Surtout tanga yeki ko kende Kisasa, tanga yeko zonga, biloko nosa kende na Kisasa ba yibaki ye, ba biloko ebele kende na ngotanga ba kende ba ngona spona kokunda ya jani ba yibaki ba biloko ebele, ba mbonga batadefa zongi sarate na internet awa eyindela kaye. Après to yo mona vidéo moko e circulé Maxi Bondowe azoteya na réseaux sociaux. Na si bo mona ki derrière vidéo wana. Alors lelo to na likambu ya deux fois bande kunanga na otikela bino Tolanda Maxi après ngana bino to zonga sima lelo to lobela penza likambu ya deux fois. Est-ce que asali mabe ya kobimisa ba deux fois to asali malamu ya kobimisa? Alors tielanga j'aime bien la vidéo, partagez-la partout, partagez vraiment partout. Nzambalo la opambula yo Tolanda na Maxi, Tolanda na kimia nyoso. Aimez la vidéo s'il vous êtes au but au restaurant. Vous allez à un restaurant, vous avez boîte na Chetemba à l'époque. Des années, hein. Je peux dire même 20 ans. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Les gens parlent de deux fois aujourd'hui comme c'est bandit. Non, exactement que ça date. J'ai béni mon pays Congo parce que Blue Watam Sousana nous coûte officiellement le quoi ils allaient le bambo comme sous tambola. Tel que Brésil, France, Amérique, peu importe. Parce qu'on découvre Bangola et tout ça là. Ndeko wana talanga lobinanga vous êtes Maxi za kito quoi ngapena na ko beto magoda toke kana terme ko comprendre ngapena tali yange banda ya tembe ma divine ngabi yo beta magoda ndeni abina beto magoda zelo omona ngabi okostoke pe boîte omeli to zongi parce que restaurant nanga na chaki mon place nanga ya kolala nalala aye ko bete nanga portante au coach alobi nanga na eto sala. Tu peux dire tembe na moi sans le savoir. Il y aura un diable à transmettre à moto likambu oyo okoye batté par ignorance. Na tembe na ndimi à côté to salipe. Ce qu'on dirait déjà na vie na ye ya sala kango déjà. Landanga bien ya jiji. Maintenant donc comme la scène ngam na dominer. Je te dis la vérité. Ngane la domina qui a sepela ki nango azaki choqué na yibite na salaki surtout bien entrer ba film à porno. Ngane big expérience nanga ba film mikolo. Ba film mikolo. Nga expérience nanga na zwango na ba film ya mikolo. Na salango avanté na salango pété avant moi soit na mais na film mikolo na komaki déplace na zwaki image na mona kana film mikolo na le officieusement marié même na yokota na ikiri wana ya baninga basi kaka na kati ya ikiri wana basi na basi balinganaka kaka na kati ya ikiri wana deux fois ils ont autorisé kaka na ikiri wana bakomo laksanga elengi ya vi wana bola nanga bien. C'est là où je suis plongé. Ce qu'on vient moi ba deux fois zaka na vie moko cigarette masanga et kobo bilo komisa to wana
Boko maboke na boîte. Bino basi boche bambongo ebele. Bozo mela. Bozo bana mikio. Wanangana na bandango te. Bozo bana mikio. Baza balanda bango baba suma bama sanga. Zala koto koso. Bazana bambongo bazo awa. Yango na biso ke piège ya basi ya ba deux fois mingi zaka basi baza en vie de couple. Surtout basi baza na mo eloko. Mingi zaka ba deuxième, troisième femme ya ba kondi. So na kota ya jalo bana biso. Le londe ki deux fois en plaire. Tant que so do sa la vie wana limbi sanga ba mades. Na otanga tembo comprendre. Eza ba deux fois. Bazalaka ba PD ya basi ya bandumba bamikala na bango bangonde bayaka na babale bangonde bakochoma na ba piston na sima na bino bakota bina buzo baoso ba garçon bandaka bino sima bangonde babima na bango à l'époque il y a 20 ans placé na ba leloté na beta maso leki leloté leki lobité leki 50 il y a 20 ans passé. Na ebitendeni na se retrouver après que bana fiwana akute na relation il y a 7 ou 8 personnes batambolaka babimakana ba 43 42 na bango na kati baza ba 43 ba 42 kana monda théâtre nous kuna koti mamba théâtre kutu profondément théâtre na yaka na kimaka nanga pour dire de vie à pauvreté ba futa binoni à l'époque et à théâtre le loti wana na mo restaurant nanga na Planète J. Bon ba yebi nazo beta bongo bu to koti na loyengi ya bokangani susu boli bande ko bona ngabie bola nga bien bozana baninga batambola ka groupe basi bakena ba melaka ba farota ka mama sanga basaka ba staff minene soyez prudents surtout ya ngonde za ba piège tobima ka to ko bima e bana ilengi ya kobima. Eh bah mec na boîte nanga na restaurant nanga to sali connaissance to limite ok boîte comme ba camarade lobi na tongo to ke to lali pa ndeko moko boye nzoka ye pa zali ne fora na couple na ye na Tunisani oh ezaka bon ok na kati na moko na bonda sayini asepela inanga mo konji na bango saka ye bisanga suko commence to bima ba ye bazwinga to bimi ba ye ko zwanga to na koti pele kwa lenga vie ambiance la koti pa na vie wana. Il y a une boîte, ok, il y a 4 autres, 5 bassi, total 10 bassi, 7 ou 8, dans la vie de couple. Ce qu'on a manqué, à d'autres changa litoi. Gapé na tika jamais comprendre. Pour la savoir qu'on a dengue à tembe. Non, on a pas besoin. Ok, pour la vie officieusement, on va vivre à bongo. Moi, bana boza, ba biso ba ser, moi mikolo, moi bana moi mike. Donc, na vie na biso mike wana bazozo bana wana mike bazo kotsa bango bana bazaka ba ser yango moni ngala sa batuzo mona ko mwana no mwasi azaka na ser moko mukolo akanga makane ser nanga restez vigilant. Ma meilleure copine malata na rabila basonga na rabiloko restez vigilant. Parce que nde tingaboy mama divio za mwasa di papa exemple mot typique yo nanga to lesbienne toi deux fois obimisa nda kuna tankeki copine na yo loko bando sombe on no sombe lo biloko na miso mibali na biso na mario za marie to biso ni bakado no balata na mi biloko ndenge moko donc ba ebisi ko bimati akosala trouble na ndako foka bimapa kutana camarade wana donc ce camarade na lobi liloba babenga ngo dio tondimi ozo comprendre que na ndako no camarade moko ya mwasi na yobi ya mobali na zoka tellement autorité il faut le kofungola miso yango na éviter de ba ebakate au retour na camarade ndeko no sombele lambate o sombele perikite o sombele biura bonga fait mais o sombela muto di bando yebite bani na ondeni mingi zaka ba viwa na eboma na kati moye bat bayeba ezate oko juger ndenge nini amwasa di baza na bana ngape na amwasa di bana na bana bo calculer so ndenge nini tokenda kape ba soirée to stafaka yebika ka wana camarade amwasa nga ya kana ndako okenda kuto a couple moyo yeba ezate toujours mingi na ba vie de couple
mingi le quoi parce que cause la deux fois libanda et a facile aux moi si to mobile mais la vie de couple on attaque 5 ans 15 ans muta suspecté bino azate matange ko ye mutali boso azo bomanzo to lamba pesa mbongo ko leka batu nyonso na fête yena tombola loboko alinga soka les plus grands bon le beza meilleure amitié non mingi za ki deux fois Moussou pour s'appeler la vie wana mais ayebite les camarades na pesa ba kodo so li kableke ba cadeau alinga kai aoyeba te ezaka so lobi moni camarade na sopi oye so lobi keno soane mutu na yo par rapport à quoi oza na vie de couple mutu na bosa na mobile na yo après bana na yo après famille na psychma mais mingi ba yebite oza na kati ba pièce sous bas ma bala bo vandi na biloko na makasque que le Seigneur vous libère dans ça basa ma bala mingi ba yaya quartier ba yaya ba voisin azaka na moi petite na ye petite nanga muta simba te protéger mingi biloko na bango au moins na des fois bazana mibali officieusement marié même na yokuta na ikiri wana ya baninga basi kaka na kati ya ikiri wana basi na basi balinganaka kaka na kati ya ikiri wana deux fois ils autorisé kaka na ikiri wana bakomo lakisanga elengi ya vie wana bona nanga bien c'est là où je suis plongé ce qu'on vient moi ba deux fois zaka na vie moko cigarette masanga ekobo biloko misato wana boko maboke na boîte bino basi boche bambongo ebele bozomela bozozo bana mikeo wana ngana na bandango te bazozo bana mikeo baza balanda bango baba suma bama sanga zana kozo bazana bambongo bazwa famille na si toyoki biso nyonso touti olanda en tout cas vie ya batu ebomba makambo ebele vie ya batu bandeko nanga ebomba tellement makambo ebele na ba vie ya batu lelo bomona mboka na biso ebonga te lelo bomona mutu okoli vie na yo ozobonga te okomi kokanga banoko bandoki okomi kokanga batata leki bandoki oyebi te otambusa vie na yo na lolenge nini lelo bato ebele bakoma olela lelo botambusa vie na bino na lolenge nini ki des fois na ba comédien ki des fois na ba musicien ki des fois na ba na ba influenceuse ki des fois na ba influenceur donc ki des fois partout dans le monde qui des fois surtout na monde ba comédien lelo nani onde kono biso odo maza utako boma libala na ye est-ce que boyoka ki ba makambo ebimaki na do maze boyoka ki ba makambo ebimaki na libala do maze boyoka ki ba makambo ebimaki soto landeli na libala do maze ba makambo deux fois ebimena na kati boyoka ki yango lelo ki des fois eza partout surtout ba fio bazalaka bakanga ma 4 5 6 7 bake boîte na tangi komba ba comédien ngote mais bino mo boye ba comédien o bakanga ma ba lati kitoko bake boîte bake ko chiller donc félicitations bravo na mama Belvi Kandi na ba fille tout ya famille Bota ba se respectaka. Bravo penza na mama Belvi ba fille tout ya famille Bota jamais au mona bango ba kutana ki 6 5 ba kangani ka ba ke restaurant moko be ba ke boîte de nuit ba ke ba sangani ba ke ko mela au moins ezala anniversaire ya mutu moko nde ba ke ko célébrer anniversaire mais dans les pamba kaka boye okotika la komona te okotika la komona te fille moko ya famille Bota asangani na baninga bakei jamais mais et makambo yo si la fo apekisango ba michou et makambo ba ekiri ya bano basala e pas si la tomona ba léance ba michou basanganaka bakena boka na boîte de nuit bake ko chiller après wana bosala ranini na fingi mutu te s'il vous plaît na tangi pe na préciser te ke basala kabou meto sala analyse na biso tozolo bela boyoki ndenge maxi a lobby
ebele babomba maka, ebele babomba ma, ebele bosalango menandenga kulisi, ebele bosalango menandenge moko ebomba ma, baokanga ma 5, 6, 7, bakangisi mbongo, bake boîte. Baokanga ma 5, 6, 7, 8, bakangisi mbongo, bake boîte, bokenda kosala nini. Liko nango vu ya ba defo ya makaya, vu ya ba defo ya masanga, vu ya ba defo ya loyenge. Tomba lo ba Jésus revient bientôt, bino boyoka angote. Lelo ba influenceur ebele na TikTok, elo boye kusabatu yango wana. Ba influenceur ebele na TikTok, ebele. Bon mon aka batu ba olata bien, a olata bo envie akate. Bo envie akate. Bo ebisi bo laksara bana bino ko envie te. Bo laksara bana bino ko envie te. Likola ko envie. Batu ebele bo sala mabe. Bo mon aksi. Bomoni vi o maxi auti nango. Bomoni vi o maxi auti nango. Boebi combien de filles o maxi a baby saka na monda maboke. Boebi combien de filles o maxi a baby sa na monde réel. Soto ke nango na monda maboke. Soto ke nango na monda maboke te na réalité. Boebi combien de filles ba baby si. Combien de filles oh ba baby si soto ke na ba monde na bango mususu ba baby si ba te belé. Ba baby si ba te belé. La famille eza pas si pe mawa. Lelo bomo na ba te belé ba vie et baby bo tala bango bo zonga ba 20 ans passé ba salara nini. Mabe ozo sala lelo yeba ke après même 30 ans e ko localiser yo ndeko nanga. Le lorsque on habite la vie à Maxi, et là comment est simba résultat peut-être n'enga eko tubela na ye, n'enga como ça l'ensemble total la vie na ye à la longue n'enga ko koma. Mais tout le monde n'enga moi ça na zala humilier na réseaux sociaux par rapport à bambongo ya yiba ya batu. Tout le monde n'enga moi ça na ba humilier kaka na réseaux sociaux awa par rapport ya vie ma be o ya tambusi. Mais peut-être de l'onga leli mawanzambe. To yeba ndenga témoigner akomi na osela nzambe en sous lobby nzambe osala bikamo vie na ye ko marcher bien et bela ba comédien baza na ba vie na bango marcher bien te ba mi tout bela et bela ba comédien ba vie na bino e marcher ndengini. Bomo na batumo bakoma ka motema mabe jalousie na baninga boyebite botambusaka ba vie na bino ndenge nini. Botambusaka ba vie na bino ndenge nini. Na kala to anda benga ba mades lelo bango nde bakoma ba deux fois. Bo memma ba vie na bino ndenge nini. Bo bebisa ba vie bana batu. Bo bebisa combien de personnes. Likola ko luka ko pela, likola ko luka ba mona bino, likola ko luka ba mona yo lati obimi o sali soki ndeni tala monda théâtre ndenge beba. Tala monda théâtre ndenge beba, to bando tanga ba kombo, to bando bimisa ba kombo, ya bato ba debisa ba ninga na bango mususu. Mais les gens bozo likamba defa boya o lati sa belle vie. To bando bete la bino li solo na banda ko expliquer bino. Bozo likamba defa bo lati sa belle vie kutu abima na via asala na bando expliquer bino problème bango. To bando expliquer bino. Ce qui belle vie azalaka misu makasi te. Ce azalaka ko sambela te me vie alinga détruit vie à belle vie. Mais ça pour belle vie azaki mwana moko sambela déjà. Azaki fi moko ba linge mambo nzambe. Ne mamwe bele rata okomela ye. Voyez ba ki liloba nzambe.
Mais lelo ka Belleville boya bo tombola so balo ba mamba ba des fois na théâtre bo tomboli mamba Belleville to tanga via sila to bando tanga ba via batu mususu to bando tanga ba Arline o bazoya ko finga bazoya ko fi to bando tanga ba via ba Arline to bando tanga mama Teresa to bando bimisa botambola bien ba vina bino belé simba te lelo po botambola mabe à l'époque bo memara ba vinini na pesa ke exemple na ba comédien ya Gabi aza exemple munene po na ba comédien ya Gabi ka moko bomonaka ya Gabi sans doute azaka mwasi kitoko tout le monde na réseaux sociaux ayebi sans doute ya Gabi azaki mwasi kitoko sans doute ya Gabi azaki mwasi na monde de théâtre na ba comédien ya Gabi a sali vie ya Gabi a bimina mibal topé na babasi ya Gabi azaki vrai chéri oko kanise na nani na ba comédien ozo ya Gabi otelemise na nani kolata ebaka fier azaka nango kobimana mibalo bana eloko babengi mbongo azaki nango metala lelo to beta lisolo ya Gabi mibalo babanda ko envier nzoto ya Gabi kobimana ya Gabi à l'époque lelo so laksi bango ya Gabi ndenga ko ba olinga ya Gabi ozala susu bako lingeli su na façon o babako babandaka ko envier à l'époque boye ba otambusa ba vie na loba na ba comédien na zoki exemple ya Gabi na ndenga mabeteza ko finga te natale mission moko ye moko kuta lobango asali vie lelo ba maxi ba bimana combien de personnes au monde à théâtre voilà bana basi bomona ba influenceuse ba opela mwana tu na TikTok akoma moi vie moko ya lix azwa mwanda kumoka bien asala kate ana nda kumoka bien toke kana na ba comédien tozonga na ba comédien osala aka maboke ona musala musute a part maboke metala nda kwa nango tala mutu koza nango tala vie o mene otali obi mwa so asala ka wapi me boyebi ba faire bosalaka bobima na mibali bobima na baninga na bino basi pour avoir de l'argent mais lelo ko briller lobi opeli lelo opeli lobi opeli lobi kuno opeli après beaucoup des années après 20 après 10 ans aux anani Maxi a pesi témoignage à lobi 20 après mais peut-être yo pesa témoignage au loba Nzambe o vinina o pesa témoignage monsieur ezala trop tard o lela et ana ba pare belé bazana na posa ya otinda bana bango ba kesa musalo ba bengi maboke mais ba pare belé bazara su na posa wana te pourquoi tala théâtre ndenge komi lelo yango bomo nazonga toujours na sepela kana bana Belleville na sepela kana famille bota bango ba kipa elamba te so bomoni muto okipe na lata bona sala boy aza capable yo sala tout poizo mbonga somba elamba a capable yo sala tout pour amener vie à luxe oye alingi so bomoni mutu aza na capacité ana capacité ya so moni mutu azo mi moni sako mi lati sako aza na capacité yo sala mabeni so po alata batu ba mona ye po angela batu ba mona ye eza ba fille ebele ba pesa biso ba impression mususu na théâtre siko il faut ya kaka liboso na bino ndenge déjà la kisa bino po boyebi déjà za bongo yango mona sepela na bana Belleville tala Nikita très simple toke na vie intégra a simple tala bato baleka pa Belleville baza simple
Donc, eza difficile. Pour y la bango kopi moko boye monye, to sala boye, po sala boye, po sala boye. D'influenceur ebele baboni ba vie abana bato. Likola kwa envier, d'influenceur ebele. Omona bango ba fongola fongoli mwa boutique moka mukie azote kaka. Oye yoko, omona mutunsu mwa boutique moka ya mukie. Afongoli ka mwa boutique moka mukie na se ya boutique wana. Ana ba makambo o asala ka na se ya boutique wana. Toi le kwa na ba Christelle business. Omona ke mwa mwaso wa bandi koluka mbongo kala lelo nzamba pamboli mwa mwaso na bandana makala. Christelle business a teka makala bandi na makala jusqu'à présent nzamba sali ngolu na miniti ya lelo akomi na ba boutique. So toke na Joël Tumba. Joël Tumba teka a bandana mapa. Ba vraie influenceuse bango wana. Abandi na mapa lelo akomi na combien de maisons. Mais misu bazawa na kaka buzoba na buzoba bakesala ka ba video ya kusangana ka bango na bomba sala ka ba buzoba. Tozo kende wapi? Boyebo le la changement na mboka. Boyebo sambela tika ba pasteur ba sakana kana bino. Pour moi ça yebi déjà valeur na yete. Mutoye ba valeur no nani. Ba comédien bobo na so misu ba ye. Marie-Jeanne Loba ana teva loba Gabi. Na ngana posa loba makambu no te. Alors yo pe sauter nga ko loba makambu na ngate. Po nga so na bina fongola ka ha na bimisa ba vérité na yo mabe ekota. Menotika lo bimisa ngote. Ba comédien bobo na lelo ba kangana bakanda bana ba vérité moko so ba bimisi yango kaka bombe. So ba bimisi yango kaka mabe ekoti. Alors, na yela ki bino penza message ya Maxi tokumisi nzambe po baloba soki na ba defa ano moko abongwani abongoli motema ezaka feti na lola. Alors tokumisi nzambe ndenge Maxi abongoli motema tomona ki na ngambo ya influenceur tomona ki Junior Ngamo abongola ki motema malgré ti lelo batu bandima te nga sepela na mona peda abongoli motema esala ange sengo. Na sepela pena peda bongo la motema esala anga esengo makasi to sepeli tomoni Junior abongoli motema to sepeli koto to ye tomoni nani tomoni Maxi abongoli motema nzamba lola azo lokumu. Alors merci bandeko bolandaka biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez biso sur Messenger. Alors ceux qui nzamba azongite tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. En tout cas, quand vous abonnez, activez la cloche de notification pour que prochainement, si vous avez une analyse, na biso eko milayo esi kanyo sokozala. Ba dekonyo so bolandinga, partagez message oyo eko sunga ndeko moko o azana nu na molimo ya des fois. Tukutani à la prochaine occasion. Aimez la vidéo. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.